17 mai 2021, dans le cadre de l'émission Kindoki Politique, on a toujours pour analyser et informer partout dans le monde. Mbote, Biskanso, bonjour, bonsoir, réseau dépendre la R, aux Ulibiso, il y a quoi, que l'élo, ils ont la journée, chômé PP, na République démocratique du Congo Mobimba, et na cadre wana, il y a journée à l'élo, cérémonie officielle, moko et Salemaki, wapi, jorbe de fleurs, ils ont qui déposé na mémorial, il y a soldats congolais awana mboka na biso pe lisusu messe d'action de grâce ezali ko salema à l'instant on a joué bisabino na cathédrale de Notre-Dame du Congo awana ville province ya Kinshasa précisément na lingua la tokozongi la bino mikolo ezali ko ya pona kopesa bino mo ba détail kasi na cadre ya émission na biso ya lelo tozalaka toujours accompagné na invité na biso mokolo lelo ezali bongo monsieur Richard Kalele azali CG honoraire pe membre du comité des sages ya parti des travaillistes. Azali sous président national, il y a les amis de Kali Kalele, P Génération Congo Nouveau. Azali sous initiateur, P chef d'entreprise. Azali na casquette be kasilelo to yambie de kola baimoi politique na etoko sola moi mingi na o etali bongo multiplicité ya ba journée fériée na mboka na biso ndaki sa journée alelo ba jour férié eza tellement ebelé profini ni pona République démocratique du Congo to boko bande émission na biso tika to pesa mbote mingi na monsieur Richard Kalele mbote mama Naomi pe matondo mingi pona invitation na yo plaisir eza ya biso ya mboto kota vraiment na kati ya monzindo ya émission na biso na moni olati polo pe chapeau ezali ko soutenir ba faire de ces messages vraiment nineza na sima ya habillement na yo mokola lelo. Bon, je pense que congolais nyo soit normal a kokika kozala na attitude moko ya soutien topé na ba initiative zo soutenir ba mampinga na biso pour yebi que Est Mboka na biso et les lycées biso pendant plus de 2 décennies, plus de 20 ans au tolela kaka. Alors na volonté politique ya mokonzi Mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo lelo yo état de siège eza décrété na Ituri pe na Nord Kivu et pesi possibilité na ba mapinga na biso ba kende ko bondisa banguna balelisa biso kuna na Est. Alors en guise il y a reconnaissance d'un chef de l'État pe lisusu ko pesa courage na mapinga na biso do moni biso so ba politique ba opérateur économique biso nyonso to zui initiative wana ya composer ba acte oyo ezoki na sens ya ko soutenir action wana ya ko soutenir mapinga na biso no moninga na lingomba bandeko nyonso basala nanga to sali ba casquette oyo na ba polo pour soutenir mapinga na biso na pesi bango mbote so iba ozwa libaku ya ko landa biso ata na nzela internet na pesi pe longonya na mokonzi mboka pona motindo to pe mokano oyo ya makasi azui pona kosilisa bitumba na Est. Mbote mingi na bandeko na biso bayi mapinga bazali ko bunda tongo poko pona ko batela intégrité ya mboka na biso na miki Nord Kivu pe beni balanda biso makasi en tout cas bakozwa libako ya kolanda biso kasi monsieur Richard Kalele quelque part toyoki honorable moko ya mboka na biso azwi likanisi ya kosala fond pona kosunga ba FARDC yo mona ki likanisi yango lolengeni. Mais justement, on a autre bano, opérateurs économiques, députés nationaux, provinciaux, mutunyo so congolais nyo so na niveau à cause là. To zara quand même bateau va s'arrêter hein, bazara toujours na moi ba revenu d'une manière ou d'une autre bazora kaka. Alors je pense que moment autorisé ça moment oyo biso nyo so ba congolais isengeli soki si jamais bati basali opération nationale puis officielle ya collecte pour un effort de guerre et aux bien congolais nyonso akene ko boka moins loko parce que ceux qui manquent à la province na biso ata territoire moko ezana iki kimi oza te biso soto la malamu te donc eza idée moko malamu non soutenir pe ceux qui salemi biso pe lokola bayi les amis les Kami Kalele pe ASBL Congo Nouveau to remema pe oya biso
contribution pour na kotambusa makambo. Monsieur Kalele, tokotana débat na biso mokona lelo topé mozindo ya thème na biso lelo ezali le 17 mai date yango ezo rappeler vraiment nini ba souvenir ni ya malamu au garda pour na le 17 mai 1997 so esalemaka. Bon, malamu de manière particulière ezate parce que bi souvenir à malamu de manière particulière ezate ni ponanga ni pona bakongomani ebele oyo ngai na solina bango na ntina likambo oyo mpo na ndenge ya Congo toyebi ete eza mokolo oyo mampinga ya AFDL bayaki kobengana kondo maréchal Mobutu mpo bango baremplace bazwa esika na ebonga na ye. Togana libération. Ouais, tokanisaka peut-être que ezala libération, mais je pense que tant mosusu mpe il faut tozwaka temps ya kotangisaka bana na biso pe bakoko na biso mpona koclarifier makambo malamu. Libération par rapport à quoi je ne sais pas, parce que après que Mobutu akende AFDL a zui namoni que tozalaki malamu ntango Mobutu azalaki par rapport ya ntango AFDL ayo kota yo oza na nga na Congo awa na Kisasa wa précisément oyebi pasi oyo tomoni na mboka oyo depuis AFDL azwa à se transformer en PPRD toyebi nini obiso tomoni na mboka oyo. Alors pona nga eza esengo pona bakabiliste ya AFDL ne bakota bazwaki bonga na bango, mais pona biso bakongolais en tout cas eza au contraire quelque part moi mauvais souvenir. Et puis na ko peut anticiper pour na ko gagner temps parce que télévision zangonga ngai na komelaki mokonzi mboka mokanda. Je pense qu'il y a même raison tant qu'on invité moi bisa ina to lobela pour na ko talisa été mboka na biso na retard mingi na makambetali mosala yo ebiki mosala nde esaka ke ekolo ekende liboso mkita ekolo emata makambo nyonso matambola bo alima na nzela ya ba résultat oyo mosala ezopesa dans différents secteurs. Secteur privé ya mosala ils ont ba revenu oyo epesaka pona otonisa kesa l'État. Secteur public pe ezape na ba revenu ya kambamo na kesa l'État pona l'État yemoko. Mais tant misala ezosalemate alors que toi déjà na retard monene retard mingi par rapport ya mosala na monde bamboka oyo eza évolué bamboka bayebi tina mosala na ebisio ezata na bureau mo ekanga porte te bisika basaka mapa babandosa yango na 1h ti minuit repos ezate donc 24 heures sur 24 ma société de ça même bisika basaka biscuit bonbon il y a toujours des équipes à production na ba o bazo kende pona koteka bozo produire bozo kenango bo livrer bo teki tout ça ba équipe on est là la kate. Alors ils ont ça que ils ont payé ça d'abord ba imboka mosala ba kongomani ebele lelo bazo telengana so moni même to ya kulune mataki c'est parce que ba doit na misala te. Alors moto avant da force avant de sika moko mibali ebele et pour ça batu na ba réaction mo ya moi makasi so tali na ko peso mo exemple pour moi eloko nazo lo beza bosolo so tali ba université yo ils ont mélangé basi na mibali to ya mobulo za moi mokena se ateza université monene ba université za ka mibali to mibali ebele to ya mobulo soki ba tomboki za pe makasi. Pourquoi? Parce que esika oyo batu bavandi ebele surtout bilenge mibali bavandi ebele eloko moko ya concret en ça les até makanisa mabe ya kana muto ndo moni ko par manque occupation bakulu ne bimi ba imboka politique pe bakoti ba comment profiter ba utiliser bango pona ba raison na bango politique. Alors na ko ça mo muto ya isika wana eziana sisa oui. Alors il s'agit que musala ezui retard mingi na mboka na biso alors que tozali mboka monene Congo eza mboka monene tondi nkita etondi na nyonso na mai na zamba flore faune na biso eza na richesse ebele mais tozo ezo kokana te na production ya mboka na biso ezo kokana te. Alors soki tokamati tozwi conscience te mpona kolongola na liste ya bajour férié mikolo eza tina te
tozaka loka batumo toyebi biso mo elo tolingi 17 mai est comme fête moko partisane, comme célébration moko partisane. Ce qui te dit comparer exactement na mokolo pe président Mobutu Maréchal abandé ko célébrer nani révolution nae jour à jour à pouvoir. Alors, ce que tu mi poser ba question belé. Tout comme tout na mais pourquoi balongole ya Mobutu bati ya Kabila? Ça pose problème. Les gens le quoi beau mais contenter bah kabiliste pour mécontenter Justement, c'est pour ça qu'on a posé question. Pourquoi seulement le 17 mai, alors que la date, il y a un jour férié, ils ont belé. Notamment, ils ont parce que tout le monde déjà dans le régime, on a tout comme dans le régime, il faut que nous soyons établis, régime à Kalekoya. Non. Pour commencer, dans autres cas, il faut que NASA attend dans les Cambomans contre qui que ce soit. De NASA, déjà pour n'empêcher clarification, NASA, si c'est que dit c'était. NASA fasciste était. En tout cas, jamais quoi adhérer à une. L'ingomba politique, nous avons une union sacrée. L'ingomba politique, nous avons une union sacrée, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir. Parce qu'il peut que l'union sacrée, officiellement, là, nous avons signé la charte de mon côté. Jusque-là, ma réunion sera verbale. Alors, quand cela ne tienne, tous en ont obligation de travailler pour l'école. Quand nous avons candidat en 2018, en tout cas, moi-même, je me sais. Si on a comme un candidat malheureux, et ça, malheur au yo, bateau, bazali na décision au pona banani ba obimana ba obimate ba pesenga. Mais na ndenga be électeur nanga j'avais été voté, naza ba PV nanga et tout le ba PV nanda. Si lelo na yebi ndeni ba votanga, pe ndenge ni to yaki na ordre ni na yaki na ba liste nyos. Et comme c'est un temps on va publier dans un mais c'est pas un problème. L'histoire en est déjà tournée. Malgré que dans les cas qui étaient, nous avons une obligation par rapport à l'engagement dans la base, on travaille pour nous faire des propositions. Parce que les gens qui ont mingi au baliaka na mukona soit qui copaient dans la ville, musa les alines à zuper moyen ou les salibota. Mais tant que vous alors que célébration est alliée, au contraire, ils ont même un mauvais souvenir rebelle. Tina mon côté, baïla ibiswawa, ba troupe étrangère. Pour accompagner bango bako isa président Mobutu. Tant okendo monde ba koma ngando na masina na njilia. Ba dege salamaki, j'espère que vous bien parce que vous avez ça. Bon, ba kenda, ba mususu ba kendo ba tama kota ba est. Mwende bazo le lisa est. So les loto lati boé. Tozo bunda, c'est notamment parce que ba depuis Afdel Aya a memé la biso a importé la biso ba étranger bandit. De beaucoup de choses comme l'insécurité. Souvent, les maréchals, tout le monde côté. Alors, dans cette proposition, on a appris à avoir quota la liste nion sur les jours fériés. Surtout, parce que nous avons revue au monde à jour férié, mon co, il y a ma bise à pas wana. Dans les jours fériés, nion surtout ça, on a des jours fériés, nion c'est correct. Surtout, lobby, tout réduire, les jours chômés, on a kaka. Minimiser, oui, qu'on réduire, tout ce qui est commémorer, mais sans cause à la nanda. On peut revoir. Et ça, on peut moins dans beaucoup, au toko babon, journée au boyer, tout ça, boyer, mais tout ça. D'accord, ça, journée à les premiers mai. Et ça, journée à les 1er mai, et ça, jour, il y a fait du travail. Oui. Là, c'est normal. Ils ont partout, ils ont un repos. Donc, on voit par exemple, journée à les 1er août, journée à fête des parents. Oui. Pour Nanga, oui, tu regardes toujours dans la liste, il y a des jours fériés, mais ce qui moyen est tout le monde qui pour favoriser mon salaire, tout réduire. Tout réduire en la journée à commémoration, mais toujours que mon salaire. Tout mon salaire aux zongi. Pourquoi ceux qui parents nous basent au aux fleurs au tikeli bango ceux basés invité au sali programme na invité comment ça va se passer dans famille organisation zakaka mais au moins bozo sali memia na mémoire de parents la mino pour honorer bango c'est juste un exemple on a des exemples d'actualité dans proposition dans la sali na plusieurs exemples pour nous entendre ça que nazana et l'autre monté contre 17 mai
mais en fait moko oyo ponanga toko tiango pembe toko kamata par exemple tobi bon histoire va changer en côté basi ba kota yi bayaki moko bango ba kota ki to tiki yango mais pas de célébration officielle pas de férié musala au salem moko le maréchal azwa ka persa la révolution na puis ça fait partie de l'histoire to tiango pe na histoire to ba histoire nyonso wana to insera na programme scolaire autant que ça bana na classe pour baeba que non mokolo tel mutu bo akotaka yaka na ba troupe na ye basaka bo mais on part au travail on travaille normalement. Justement, tu koloba likambo etali mosala production et mboka na biso eza mwana musika par rapport ya bamboka ebele na etali développement kasi lelo oyo ba mingi bazoloka ko bakisa ba jour férié notamment ba proposition ekotaki non officielle mais déjà ba proposition ekotaki notamment côté journée oyo le Monsieur Etienne Tshisekedi, le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba akufaka lokola férié pe lisusu journée o ebandelia on écoute les équipes chef de l'état yemo kwa lobaki yango tonga zo pe sa discours na ina kamba que journée bakanisa président ya sénat pe ya parlement akanisa lolenge nini kotia journée o ya ebandeli église kimbangista lokola pe férié nyonso wana pona ko batela histoire ya mboka na biso po ba génération ko ya eyeba que mboka na biso eleka étape boye les canisno ezani non mais c'est normal comme wana batangi prophète Simon Kimbangu ils ont comme ali sekita de baba nul n'est prophète chez soi ils ont penza pour solo parce que bato mayele oyo babimisa moi ba phrase moi ba adage moi ba expression moi ba citation ainsi de suite bazwa temps yako tala selon expérience ya vie mutu oyo bandimake pa nezate et là au cas où zango soutenir mon valeur nango Simon Kimbangu na n'importe qui te ngana zwa ngolu ya okende ba province nyonso ya Congo eza province moko to na Congo na kuta église catholique ezate église kimbangiste ezate ezali okomo na kutu église protestante neti te mais les deux églises on atangelo ezanga et puis ezala kaka mapanga minene soit mapanga minene na basal soit le panga munene ata ba osala nga bon catholique généralement akaba paroisse minene mais kimbangiste mingi mapanga minene mona msusu moi église ata mandala la dikamwezate mais au moins baza partout et puis ozomona ke batu na bango baza na engagement donc na ba estimation na nga na mona ke bako sala à peu près 20% ya population na biso na monde entier même ti na ba Chine na ba Inde wapi ba fidèle kimbangiste bazali ba memilo kona bango kuna ba talise efficacité na ba konza ba mboka ba pays respectifs wana ba ndimi ba installer église donc c'est une grande église so tali ton ba sa milulu na bango mona ba konzi ba ambassadeur notamment ebele ba yake c'est pas pour rien Mundela za moto à 8 ans yako étudier peut-être développement ya moto Mundela za moto ya bailo na sentiment so moni Mundela continue les cam donc il y a un intérêt ba yebike Kimbangu a n'importe qui te et Kimbangu c'est le symbole de la résistance vis-à-vis ya mindele au bazaki ko sous-estimer moto moindo alors kotala kaka histoire na eboye zatina te moi je dis c'était une négligence d'État. L'État négligeait qui a le président Tshisekedi aïe pour corriger l'erreur d'État, on a où les problèmes. Donc on a pour que le lobati a fait mon qu'on a combat Kimbangu. D'accord, mais seulement Nyon César. Pas le liboué, tout ça a besoin de mon salaire pour tout faire décoller mon cannabis. Tant il y a production ils a rebellé, et puis sa possibilité à distribution puis dans ma cassi, dans la société, dans l'industrie, donc la guerre des Sili, non Kondima qui est Sili et on peut sa courage dans l'investissement sous Baya. Alors et aussi que distribution peut bandosa ma bien au moins la même bilan qu'on va prix au kita concurrence tellement aux amakasi bato ba kita ba prix situation ba congolais et au comment bien. Alors ceux qui chef de l'état ndimi on a besoin de ça les amakasi on n'est pas obligé à chômer. On peut faire ça, on peut ordonner ça tout en célébrant ça. Mais journée normale, dernier d'Akissa, journée où il y a pas enseignant. Oui, le 30 avril,
enseignant va célébrer la journée na bango. C'est car bango va enseignant de babananda. Car bango va enseignant de basaka ba organisation na bango, moi fête, moi réception awa, moi ba marche de santé et tout. Mais au moins jamais milulu et baban sabatanda. Bana kara ne ba ke classe pour batu batang sa bango les jours na bango ya lokumu. Il faut ba vanda na bango nanda. On peut aussi faire ça. Journée à Kassarougou, journée à Lumumba, journée à Simon Kimbangu, c'est normal. Mais pourquoi qu'on soit tout important à Malonga, Basala Makamba Malonga, t'honorer Bango, oui c'est bien, t'honorer Musée Laurent Désiré Kabila, parce que à Koufa, en pleine fonction, pourquoi? Parce que Minde Balinga c'est Salaboy, il y a Boy, il mérite cette place-là, héros national. Tu sais débarqué déjà, la date le 16 janvier. Et s'il y a 17 mai, il faut arrêter avec ça. Tu peux célébrer les militaires, oui, mais pas à cette date-là, parce que cette date est polémique. Parce qu'ils ont cette impression qu'il y a victoire, il y a les uns contre les autres. Il faut éviter la frustration. Madame Naomi, papa nous a nani, supposons que papa soit invité, papa nous a dictateur, papa nous a démon, mais ils ont frustré. Papa gira quand même beaucoup. Mais ça histoire, tu peux effacer en côté que Mobutu a ça qui 32 ans à pouvoir et comment qu'on tungi ça. Attendez, ça il 32 ans. Après Mobutu basali même si ça a 32 ans, surtout si il y a Kabila, papa, ça fait presque 24 ans. Mais ils ont belé. Mais en 24 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les pays? Tout ce que nous avons vu, Kakabatouba, Koufana, Esther, catégorie Moya Bato, Bazo Komaka de plus en plus riche, arrogant, orgueilleux, Bamsou Bazo Kitakaka, phénomène à Kuluna, Mobutu Atika Motin, so Bawoy Bamona, Abisia Baza, Mobutu Alela, Atika Bisson à Kuluna, d'abord ces termes là Kuluna, Bima Wapi. Les loyaux, jeunesse c'est comme marchandise, il y a des politiciens véreux. Et tu vis vraiment pendant règne de Joseph Kabila. Donc, si tu as un batouté, pas seulement 10 francs dans la poche, allez, à béni jeunesse, comme les jeunes sont désespérés, ça les a été les athées. Après, il faudra qu'il y ait branchement, comme un cop. Cop n'y a ce jeune en dimanche. So on les qui au talibé au moins les ça va chantier par-ci par-là les accords jeunes pas télé à quoi à 6 heures à télémiti hier nous soit ben à kota musala nini akenda zwaka ba béton ciment ba mélanger na kayas na zélo azo matsa likolo azo kenda no tia sali bon ata tipo ka payer 10 000 francs franchement alors que nos politiciens moi ont besoin batuba que lotika ene lokobo politiciens ont linga ba mona ye na bateau ba pesa pouvoir la jeunesse kazana bateau alors à Sansi Duno a sacrifié à $2,000 changeons on a bas francs dans 2000 on a 10 000 mais bah prévoir après moi 30 000 moyens on ba 2 millions à gagner parce que tu vas tambola va na gagner na mutuka arrivé à un endroit bah bimisa gagner d'abord avoir beaucoup de millions pour beaucoup d'esprit vous accompagnez les politiciens. Tant bah mon là il doit organiser, il a des gens, c'est fini. Tant bah pied posté. Mutozako benga yambio, mutozako comme la répondre yo. Tant à Monica combien coquille. Comme yo benga il n'a plus de temps. A commis indisponible alors que yo mutosal ici. Mais ce que la population n'a pas à jeune, ils ont comprendre le guanata. Toujours le développement, justement, multiplicité, il y a des jours fériés, ou évoqué point mon sur jeunesse, il y a beaucoup d'habitude. Yo étant que acteur politique, ma candidature est année, ni il faut ça la massiko, ni il faut ça la malélo pour que vision, to avenir, il y a jeunesse n'habitude est la meilleure. Nous avons lancé appel la jeunesse n'habitude de manière spéciale et particulière. Tout le monde a beaucoup. Il y a misala ya mabe to longwana boumbu tata mokonzi ekolo alobi yango bien bando ki bato misala mabe o bazo telemela kobonga ya jeunesse to longwa jeune nzoto ya moto ya lowa citron moni citron
tango lingo sala mai lubu na yo ongo sala mbisi ya mai par exemple ongo longola ngo zei ozui citron on finit. Il arrive un moment so fini mai bima suster tant mai yo bima te wana mais loko zaka na citron souci no ka citron oko ozwa mai otie mai ya robinet otie na citron no fini tant otie boye saveur et aux alaté. Pourquoi mayo ya yemo citron ya ina kati ne nzamba kela citron de ya moins important et ninyo bani nzoto moto ya kwa citron tango ozo sale la saveur wana mayo wana sela wana nenga mabe il faut pas obosana que ça va arriver un moment où mayo wana oza souté c'est-à-dire au continent vieillesse ou soit aux aga jeune mais malheureusement malade des yeux dans nzoto oza soit mesure to comme saveur ici li ngai wana citron ici ataba utilisons neni no comme inapte ko aso selo monte nde amozo mona ba jeune ebele na nzela jeune azoya akomi le roi mpaka azo kende côte donc aza déjà neto bana ngala bien mai donc même au tout à tamponner à quoi azo capacité à ça mêler à côté na niveau mususu nazo belle la jeunesse to profiter de la volonté politique c'est une chance d'avoir mon côté mboka un chef d'état azana besoin il y a azana volonté politique voulais-je dire makamnyo somala mazo zwango à s'approprier ngo bo salia ngo bo réaliser le kamba bien ezangolo parce que na Afrique ba kondi mingi bazo accompagner penza pour la population na bangote mon musuto sa émission na ko expliquer ba phénomène ezaka o biso na ndenge na biso to ba que na Afrique toza wa bato monto ana kata boloko prison à ciel ouvert parce que makamune tambola en Afrique so comparé na ba monde mususu au monde na un monde mon à part. Alors avoir un chef de l'État sans volonté d'identifier tu sais que tu l'as c'est une grâce il faut te profiter de la grâce wana pour ton méca so il faut changer totalement to changer ta moké bobiki to pe ko bika ba imboka jeunesse est déjà détruite mais il n'est pas trop tard tous en moyen il y a pour changer il y a pour renverser tendance ba warrior ba ba ministre yo d'abord je les salue tous ba jeunes yo so ba na gouvernement yo basa musala ndenge sini ministre jeunesse asala musala ba proposition to na ngwe belé so ka intéressé ils sont ouverts to po yela ye ba proposition président a la volonté à accompagner na ba moyen ministre ya formation professionnelle ba jeune ba déjà AGC pour ça d'expérience exacte ba ko ça quelque chose pour na bango pour na remise à niveau ministre en fonction publique donner la chance aux Congolais surtout à la jeunesse bazo ata moyen ko ça ka stage professionnel de l'entreprise bébé ça là il y a l'état ba ko former bango il y a des papas des mamans bazan dans l'administration publique on a ça fait 50 ans 5 ans bon abimité pour XY raison alors que dans 65 ans déjà il faut se reposer bon peut-être à ça moyen monsieur Obikate a préféré garder Moussa malgré âge pour ça mais il faut qu'on profite de la Montouana pour nous former jeunesse. Peut-être pas c'est l'acte de compte final dans les bimate. Alors, nous sommes en train de faire si ceux qui sont ministres vont se saisir de la proposition de la ça la babongisa ba jeune base ta formation professionnelle de manière programmée et causa bien mutu soka yebi musala atangi classe avant di bambula sala raté et puis ça arrive à maël et belé à mabé na mutu étant à côté na vie professionnelle moi espoir et moi courage et moi le lendo qui est intellectuel et qu'on empêcher à que ne vers mabé donc en faisant ça tu peux résoudre ba problème et belé Moussa les a très capital et très important pour nous ça. Toujours comme presque na suka kashirobi likambo ko etotinga likambo musala est-ce que le gouvernement congolais a causé la mesure européenne ça ba jeune union son misala pourquoi pas ko créer pourquoi pas ko innover on a ko causer la solution témoin ko ba solution chômage zéro dans le monde entier raté même les États-Unis ils ont de manière permanente il y a toujours au moins un chômeur dans les pays européens, chômeur à Zangate. Mais au moins dans les pays quand on est chômeur, on est bien. Parce que le chômage est foutu. Alors, biso na mboka na biso, toko bate que non, il y a moyen pour du coup boyer, toko na zéro chômeur, il est difficile. Mais au moins, il y a moyen pour ça pour que le chômeur va la souminité. Si on a chômeur, soit pour y moka lingi,
soit moto a chômeur pour azozela parce que misala pesaka na ba pays ils ont évolué au que so ça interview quelque part ozozela date boyokana ki le temps moto mo contrat ne si la yo remplacer mais au moins tous à la préparer professionnellement tant on ça les a noté on lui vendre voyer ça abrutit au vendre à la télévision autre chose il faut pas réglementer le programme à la télévision dès qu'on lobby qui va journée fériée l'équipe mais bah si on a la télévision peut l'équipe na ba thématique na ba cahier des charges ils se maîtriser la télé aussi ils ont quoi abrutir pas tout et belé tant on t'avait quand on a vendre ka yamona yango tout ça non il faut mettre p babilo au mot ils ont permettre à toi yeba à se cultiver alors tant au bilo quand on salima au monako ba makamio sont mabé et aucun ne sent que to bengala na pété nango par la force naturelle au monika mambe bandi ko changer donc ba ministre ba yo ka message nanga nazo ba on pour intérêt général je pense que bon peut ba bien côté pas mon compte. Émission Kindoki politique ya mokola lelo yambaki monsieur Richard Kalele na elongo to soli moi mingi na o etali bongo multiplicité ya ba journée fériée na mboka na biso notamment journée à le 17 mai o ezali mokola lelo to komi na suka to comme vraiment na suka mena ninga kina tuna motuna likambo etali ba dossier na justice et belé pour na opposant est-ce que ça va compte une façon ya ko landela ba tuté na ndinga mabe ou bien ça kaka instauration ya état de droit parce que le zolobama ezolobama mingi likama o boy bakangi o te babengisi o non o aza cité boy est-ce que ça kaka likambo ya état de droit madame Naomi biloko nyonso nde baliaka te mais eza mpe na biloko ebele baliaka na baklasse ya bamagorodo eza na ligorodo baliaka na ligorodo mpe baliaka te na lingala tokobengaka ligorodo mais en français tokoba crapaud grenouille bazali mais na lingala eza na sagesse moko elobaka mokolo kolia ligorodo nde mokobima makwanza te c'est-à-dire quoi ntango ozolia mbongo aleta ozoyiba ngo mbongo ekoservir na makambo so important pour la population ozolia nde ligorodo oyo baliaka te mokobima makwanza jour ante makwanza oya kobima mokolo oyo ngenge wana ligorodo wana ekoto na nzoto nde kobimiso makwanza ngo nde yango tomona sikoyo na lopoto mpe tolobaka connivente par la roue makambo tovivre esalamaka mpe na bapays ebele toyoki yango meme na Angola kutu batrake ntina président ex-président Dos Santos alors que moto ati wana azalaki dauphin non justice état de droit eza nde bongo nakopesa exemple moko moke président du mouvement des démocrates congolais Gabriel Mokia azali accompagnateur sans condition ou inconditionnel des chefs de l'État azam moko parmi ba membres ya Union sacrée à Tongo à l'époque ils avaient même dans l'appellation monsieur IPRC et tout ça mais kaka a Félix asa mon kontia Gabriel Mokia bima pana zonga sima jeune fille morosoki a piégé qui est soni je ne sais pas il bossa portail naé alobi katuti na lokolo amemi na hôpital basa be baton ça il y avait rien de grave mais fille on a c'est comme ça bandolo kamambo bakanga Gabriel Mokia na parquet na cadre de solidarité ka ba politicien to kenda to yeba likambo parquet batindi na makala akina makala Félix Tshisekedi président parce que azo bunda pona état de droit a préféré y ba entendre non ba y ba problème en ezani soit à tort à fouti pona tort na soit à la raison ba bimsi tant ba landeli ba moni que c'était une aventure et un fiasco ba libérer président Kamere a toujours le bawa si lelo Kamera boloko c'est parti pour 20 ans Azali moko ya je dirais même les partenaires les plus privilégiés il y a chef de l'État mais azana makala na état de droit ya Félix état de droit total à moka a tant les autres qui na sens ya bateau baza famille politique chef de l'État so mutasa qui mabasa et mabe yebisanga mutuninyo bafundi aza ya opposition par rapport ya pouvoir à Félix Tshisekedi o ya na raison
mais ma condamné n'a pas raison. Pesanga Kamoko, comme ça, on répondre. On est en train de suivre les gens selon ba acto ba posaki. Tant que ça les kambo, balobaka, il faut à la conséquence. Faut y aller kambo non ça la tozala kate. Au moni batu mingi, le pas Mobutu a 32 ans, bazora tenter oye kola koye ba politique. Puis biso tozami vie à ghetto. Tonuka otanga te kongola tanga te. Même à Taba Kongola likolo beli. Bazora tanga te pour noyer ba comment ça se passe sous d'autres cieux. C'est comme ça. Soko se comporter bien au moment opportun. Oza la mutumala vis-à-vis à pouvoir. So ça qui malamu mutawa inquieto. So ça qui mabe ba inquiéter. Et ça ba te belé, il y a pouvoir ya Kabila. Na kotanga ba comme na bango te parce qu'on a la traité ba comme individu. Mais basé belé ba sénateur ba boy. Oh, apparemment, basant ba dossier pas jusque là non on les inquiète pas. Mais basant dans sale langage. Quand il faut parler du président Balobango avec un manque de considération. Bon, depuis FCC cache et finalement ils ont sur la banque. Mais avant c'était pire. Mais qui les inquiète? So salima bo salima bo salima bête ou salima bête. Moutako sabinoté, population mouta manipulé binoté. Bateau bazo kanga bazo traqué, ils ont volé l'argent de l'État. Mais aux autres attend moutazo lo ba moutomo ya mboka azara pe mokonzi monene. Alors bimbon à l'État avant lia ngofwe aux arachos qui est belli. Ce qui est belité reliate. Et c'est bon à l'État. Et bella té. Au colia mon pourquoi. Chose à côté. Il faut lire bon les droits na yo sali ba foutu mutoki na yo. Mais Europe na ba pays wana muto bima fonction monene même azali président de la République. Au monde kabini azaka na vie na ye ndenge qui plus ou moins moi amélioration mon qui. Mais biso to mesala so muta comme ministre c'est ka bongi na vie. Ministre c'est-à-dire ndako na ma campagne to na Gombe parking etondi lupangu sokaza mobali abakisi basi likola azali na bango vanti bango officiellement combien arrogant combien impoli même vis-à-vis ba collaborateurs mais considération za souste c'est ça l'homme à comme moment la bakio sur ba pauvre yenda komi mutu malamu. Alors l'état osaka musana yi en passant dans ça pour encourager IGF a sala musana yi a fouiner a landela mutu nyonso ayiba yimbongo à l'état balandela ba poursuivre ceux qui azan bon ba botoli bazongisi ceux qui ezate bakangi asali prison tala siko a depuis IGF a commencé à me saner bien tout sali ba régie financière na biso et qui au-delà ba assignation DGDA sali 105%, DGI a sali 100 je crois 120 125 DGRAD a sali 103 aux monde. Donc, bon, ils ont été côté dans ma bouche à battre, dans niveau côté dans ma poche, et comme ils ont à destination. Et avec ça, va fonctionner la soustraite, gratuité de l'enseignement, bon, ils ont un problème. Bah, toi, dette intérieure, président, moi qui allait là chaque jour, bah, il faut foutre un bon honnête. Son bon est comme il va foutre. Or, quand on paye la dette intérieure, ils ont contribué à la stabilité économique. Parce que, bah, toi, on attend ça, bah, dépenses, bon, ils ont la circulation. Bah, toi, on attend besoin d'investir. Ce sont des opérateurs économiques. Et au salaire que, bah, ça va tourner ça là, dans le marché, va produire ça là, bon, ça là, ma camion, ce qui est malade. Donc, c'est important, les Cambouana, il y a pas traqué bango pour que ça l'ait. Mon solo est Zonganamboka. Merci beaucoup. Nadengo Dimek, Mituna Nabiso. Mot de la fin par rapport à la journée, topé émission à l'élo et Zanine. Mot de la fin par rapport à l'émission à l'élo, une fois de plus, je remercie pour l'opportunité de Singa et Solana, Banderonanga, Congolais. Deuxièmement, nous avons lancé appel à la jeunesse congolaise. Tout le monde a dit ça, tout le monde a pongi. Tout le monde a pongi, c'est normal. Vite aux autres vivre en normalité. Jeune fille versée dans l'anti-valeur, jeune garçon versé dans l'anti-valeur, il y a un amibal. Toujours avancé. Donc, et là, quand nous sommes au sala, tu as ma casse, ils ont un champion. Tu bota comme il faut, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Mais, ma camusu sous boïla passe. Mes parents, se retrouvent comme Bampaka, Batonsunga, Bango Bazate. Au moins, moi, mon mobile, 40 ans, 50 ans. Azolandela mbongo, papa n'a un fonctionnaire qui nous reçoit pour y pas bikanango. Ce n'est pas du tout normal. Tout le monde, tous les gens qui ont vu na biso nyonso, vi na biso avenir na biso ya ba na biso na maboko.
sinon tokolela lobby ozala trop tard po baoyo bazala makanisa mabe sur mboka na biso so bamoni jeunesse ezocontinue kolala bakoki mpe koprofite mpo ke basala biso baaventure sukasuka omoni toyokoperdre makambo nyonso napesi mbote na bacolaborateur na ngai nyonso ya ACK ya Congo Génération Congo Nouveau napesi mbote na bamilitant mpe bakadre nyonso ya parti travailliste napesi mbote na libota na ngai merci. Merci beaucoup, Monsieur Richard Kalele, Ezaki Bongo, Mpona Mukola Lelo Toyambela Kibino, Monsieur Richard Kalele, Azali Bongo CG honoraire, P, membre du comité des sages et parti des travaillistes, Toloba Kiango AWP, Azali Moko initiateur, P, chef d'entreprise, Monsieur Richard, Tokomina Souka, vraiment émission Nabiso, mais ça ba Moussous Baloa, Azan a posé Bunda, même beau que ça permettre, et Tazo sa agnon sommet, Mbo Kezo Kangay, j'espère que Tozo Ngambalasi. Pour nous repérer la mozindo oui pour nous souper à se retrouver Kindoki politique à l'RSI. Merci Namina Bolanda qui est partout dans le monde. Merci l'équipe technique et rédactionnelle et merci na coordonnateur Yakan Benews magazine le lion de la communication Jimmy Mukendi Bisika Azwami ngala bino tokutani lobby pour na émission Mosusu na invité à Sika mais toujours avec le même plaisir. Bye.